On a baissé le jeu parce que mon en tout cas. Anda kukumoneza bwene tiliwele. Ando bini mwana ntuka ngana frontière na kwa komona ne me komona ne bapekisa ki abi. Boka nyose evolua kana justice. Na bapekisa ki abi na. Na sengi ba congolais to sala. Ba konza mboka. Bosa la justice pona mwana suka. Solo abota na ye. Bosa la justice pona mwana suka. Tuneze manana oje na papa chéri. Mwana suka ça. Dans ces ya wenge BCBG. C'est ça. Voilà. Merci. Pourquoi makambu nyonso to bando banga bakoboma yo bakokanga yo nadela tine mwana suka le kana TV. Yesa mabe makasi. Ya za star. Aboti na aja kenza. Mwana cheza. Siku mwana batu aboti kana bosko mwana boti. Est-ce que ça violité? Il faut zo moi si ou ça mwana. Kasi bokangi. Sotana poto on sota bando justice c'est ça. Pasteur Kassaza bien na ngaya lelo tilobi. Donc souci nanga pena motema jibe azo moi justice est kolandela zoka mwana anazala 15 ans lelo pasteur Kassa aussi bien na prison mwana wana azala bien ou soit na mais pourquoi mwana suka na mama na azala lesa même azala bien que mwana tika pasteur Kassa kuta bali mwana wana na simba yete mwana anazala ana prison bosala pe justice kona mwana suka ndenge ni jeune fille moko mwana moko aboti na âge 15 ans bopénaliser mwana ye bopoya mwana opekisia mwana mwana obandi kointimide po bozala mbongo bosomba liwato ndimabiyozana mbongo somba liwati lwambo makiadi franco akufa madilu systeme akufa bapapa wendo bakufa bapapa lutumba simaro bakufa bagrand musicien mpe ya mboka oyo koza musicien eza éternalité bamusicien kwa bapepe kale ya panya soki azoyemba bachar de poule ebima yo justice bosala justice mpo na mwana suka mwana suka aza congolaise de père et de mère bokabolaka te justice mpo na biso bato bapauvre justice mpo na biso bamandia justice mpo na biso bato atina te oyo abotisa mwana 15 botiki ye j'ai confiance en justice ya mboka na ngai toza na état de droit loba tata mokonza mboka faci toza na état de droit loba mokonza mboka président de la république faci nandima faci lelo nandima lobi je suis communicateur bosala justice mpona likama mwana suka justice ya mboka na biso esala bakanga mobali wana abotisi mwana na age 15 ans tokoloba mpe tokontinue koloba tobange eloko te je suis communicateur paster kasi bokangi ye mpo aviole mibeko abali mwana 15 ans obongo oyo musicien oyo abotisi mwana 15 ans bolingi boprotege ye topanza yango partout mokili emona papa mokonza mboka justice ya mboka na biso bolandela musicien abotisa mwana suka merci